tozoboya moyibi tozotélécharge baministre ya bien tozali kolongola ram na batelefone ya batu unité na biso ezali mpo na bapel tofutaka TVA na kosomba telefone tofutaka TVA na kosomba unité tofuta lisusu ram mpo na batelefone na biso toboyi ram égale mar. Babeti. Rossi TV. On a tout le monde à théâtre, à émission, à musical, political, chronical, sportical, karatécal, news on a Rossi News TV. Abonnement à s'abonner à Kaka. On s'abonne, aucune notification. On a des sika makambo lali et bébé Rossi News TV. Ne makambo. Ochaka Linette na Rossi News TV pour na s'abonner. C'est bon? Ils ont ram, nous en avons marre. Pour réclamer aux alliés droit na biso, va retirer les biso escroquerie wana ya ram ya $5. Alors, dès aussi to commis déjà muninga déjà outi ko expliquer ndenge nini ram ezali escroquerie parce que mbongo o nyonso ARPTC azwaka oyo a retiraka na 4 unités o a retiraka so sali appel tout monde a rappelé côté que ndakate bambongo nyonso tout ba recette tout oyo ezwamaka na mboka oyo esalelaka biso rien ni création d'emploi tomonité mais kaka dikumbala moko ono tofuta susu ram et pourtant tant tokofuta ram wana mbongo wana ekokende wapi. Alors tozo senga na ministre qui basa ayeba na ko retirer ram na ye po toza na posa na yango te ba téléphone na biso ezalaka déjà enregistré téléphone soki eza enregistré te moyen fonctionner exact. Alors yango wana nde naza kotangela ye prière oyo po atika biso réellement. Père Kibasa qui est odié, que ton nom soit oublié, que ta rame $7 soit retirée, que ta volonté cesse au Congo comme ailleurs. Épargne-nous aujourd'hui de ta connerie quotidienne. Pardonne-nous notre méfiance, comme nous n'épargnerons pas celui qui t'a nommé. Et ne nous soumets pas à tentation de te virer, mais délivre-nous du ram $7, car c'est à toi qu'appartiennent la médiocrité, l'incompétence et les déshonneurs pour les années écoulées et à venir. Amen. Amen. Nous sommes tous contre ce mafia de ram. Pour la nuit, OCC atiki ba téléphone ya mabe et koti na mboka na sima boyo bimisela biso ram boya ko boya biso mbongo go passer kenda wapi. Alors lokola ram eza na même lignée na go pass yango moni biso nyonso to telema pona ko telemela ngo nga consommateur na ke ko somba téléphone na futi TVA, na quelque somba crédit, na futi TVA, na zo émettre appel, na zo futa ou lisusu l'appel wana. Et kokoma lisusu na oya mutenga na rotikala na ngo, na futa lisusu ram. Nous en avons marre. Ram ngenge ezali yango komami ezande marre babalusa ngo ekomi ram. Yango biso tout telemi na balabala pona ko benga na marre. Eza ram te ba masque yango. Tout
Tondela bien au roman que MAR. Tobengango mar. Yango nous en avons marre. Tozo la kisa ras-le-bol na biso. On a komona ke ba proche ya chef de l'État bazo initier ba initiative sans tenir même compte ya intérêt ya peuple. Biso toza peuple souverain. Avant le décès ya papa Étienne Tshisekedi wa Mulumba, liboso na place triomphale papa Étienne a ebisa biso que héritage moko atikeli biso eza le peuple d'abord. Alors le peuple d'abord wana eza te kotie na biso ba taxe oyo eza na mutuna makolote. Monsieur Kibasa, ministre, oyo azana compétence na ye, Petentik a expliqué biso. Peuple congolais avantage na RAM eza nini. Tandis que réseau ezana couverture réseau ezana na tout étendu à RDCT. Alors biso to juger que RAM eza escroquerie moko pure et simple mécanisé pour na ko révolter peuple, ba bailler peuple d'abord ba loba que non, le président de la République Félix Tshisekedi a encouragé la famille d'abord, on a place à peuple d'abord. Oh eza héritage à papa naï. Merci. Oui, bonjour, bozomona tozolanda bongo marche ezoleka na Kinshasa ba mouvement citoyen ba telemi pour la koboya bongo ba taxi oyo ba cheli bango. Oui, bozomona bino moko tenge tozo marcher na bandeko na biso bazo kende malembe tina immeuble à gouvernement bongo pour la représenter memo la bango po balobi ki moyibi ya kibasa mali beleki. Donc toza na bango toujours wana tozo kende na bango malembe ti tokokoma na bango na immeuble ya gouvernement wapi bako déposer memo na bango par rapport à taxe sur le téléphone mobile ou ezo déranger peuple congolais. Le peuple d'abord, qui passe à mes amis Moïse. Le peuple d'abord, qui passe à mes amis Moïse. Le peuple, service. Soyez nous avons dit texte alors qu'il y a service. Il passe après nous dit service il a rendre la Congolaise va commencer tozoboya moyibi tozotélécharger ba ministre ya bien tozali kolongola ba ram na ba téléphone ya batu unité na biso ezali pona ba appel tofutaka TVA na kosomba téléphone tofutaka TVA na kosomba unité tofuta lisusu ram pona ba téléphone na biso toboyi ram égale mar.
On doit les libérer. Joël Lamika est arrêté. Pourquoi on l'arrête? Pourquoi on l'arrête? Dans ce pays, on n'a pas le droit de nous lever lorsque nos droits sont violés. On a le droit de nous lever. Nous avons toujours dit que la taxe RAM est une taxe de trop. Pourquoi c'est une taxe de trop? Parce que lorsque nous achetons nos téléphones, nous payons 16% de TVA. Lorsque nous payons les unités, il y a 16% de TVA. J'ouvre un compte Mobile Money, Orange Money, MP, Airtel Money ou Afri Money. Quand je fais une transaction, on me coupe des frais et là-bas il y a 16% de TVA. Et comme si cela ne suffisait pas pour couronner tout cela, ils veulent encore, je leur donne $7. Jamais, jamais, jamais. Il faut libérer Joël Lamika, il faut supprimer la taxe. Ba défenseur à droits humains indépendants bazalaki na kati ya nzela bazalaki lelo na nzela pona kosala nini ko boycotter ko revendiquer suppression immédiate ya taxe ya RAM parce que RAM wana eza kitoko te ezo répondre na réalité sociale ya mboka na biso te tozo nyokwa mingi tozo boya muyibi. Mais la carte ya marche na biso otoloba ki ezobanda 7h tozobanda na Willery ti et pas ya premier ministre tozopesa ye memo na kati ya nzela wana la police bakangi biso babeti Cédric était frappé à la grenade. Voilà. Et les autres camarades. Doucement. Voilà. Dans la police. Doucement. Dans la police. La police qui est censée nous protéger. La police qui est censée nous protéger. C'était pour nous torturer. Vous savez que... Merci beaucoup, Nano.